ezalaki na la grâce. Matanga ezalaki na la grâce. Lobi ezalaki enterrement. Bakende cimetière. Bayebisinga Karine aza wana. Nabenga Karine mpona mbongo ya bato. Mbongo wana ya Caroline. Caroline azela alemba. Mbongo wana esali inane. Caroline azela alemba. Ndenga na pesa Caroline mbongo. Na yesa ku Caroline abina lingi te. Ayebaki na pesi mbongo noki te. Akopesa nga te. Donc, era amona ke dana futeli amona lokwa nyongo wana eza déjà soldé. Donc, nde Caroline azalaka na kati ya likelemba. Ozomona. Caroline azalaka na kati ya likelemba. Nde nga na pesa Caroline mbongo. Caroline atinda grande sœur na ye ayazwa mbongo nyonso. Ekomi ana nazwa mbongo na nga. Karine a commencé à sanga baje. Karine a commencé à sanga baje. So na benga ya mbanga te. Po batu mosusu o bazaki sur place wana ba luka ba condamner nga. Or, nga na luka batu ebele. La luka batu ebele po ba luka terrain d'attente. Po na mbongo wana tikana na maboko. Nga na pesa mbongo na nga. Mbongo OM so nga na ko pesa na ndako balia. To na futela mwana nga account, na futeli Karine mo boye mbongo ali kelemba. Après Karine, nga na osenge mbongo aboya yamba ngai. Na komela aboya koyamba. Sine ko benga GLM. Avant kuna benga GLM na benga Rolls, na bi Rolls. Patambola na e. Na ese Rolls sola na Karine apesa nga mbongo na nga. Na ndi ba problème ti. Rolls ya sola na e na zwa solution te. Na bengi GLM solola na Karine apesa mbongo. So Karine apesi mbongo kutu okati $30 na ole papa. GLM abinanga c'est bon. Na zwa réponse na ngoti. Na eko benga maswaku. Maswaku abinanga mikolo ba mona na te. Na sande nini. Karine so bengi non pesa mbongo no na fin du mois. So fin du mois bengi to combien non fin du mois te les 5. So bengi les 5, on a osé la pératine de langa. Donc finalement, Karine a commencé à kananga pour na pesa nga $100. Nde ababi singa za matanga ya ba Kevin, na eko kende kuna na komi na kuti avandi na ba comédien mususu na zi sac. Na kangi sac na bi Karine opianga mbongo nanga. Nde na pio sac. Te pesa nga sac ngam na opio sac te. Na osilika ngabi osilika pona mbongo nanga. Karine te ukana soni pesa nga mbongo. Karine okinga soni te Karine ya ye ko kolenga abeni na sac na bo pesa sac. Karine kolenga Karine katinga bubu nanga. Karine katinga bubu nanga. Na se Karine katinga bubu pona mbongo nanga. Ona katu yango. Na katu yango. Pe na okato soutien. Karine sininga nzoto mwana na tambola na Karine. Mwana na tambola na Karine abanjo kanganga maboko Karine kolenga abio katanga soutien samsanga. Na se nzoto na ngata la place ensemble ça te. To bando changer na bino bilamba boye binzo to nanga très bien. Wata na place na ata ali kwanza te. Wata na place ensemble sanga te. Na ebisi Karine banjo kanga tina soutien ngapela banjo kole. Nde ba darling ba yeba banjo ko boma moto ka darling mtazaki na kati. Liboso na dudu supa yaki po apexanga. Liboso na dudu so paki pa pekisa Karine amonika ke Karine na yoka te alongwe na ye. Darling na expliquer darling abi mema on a raison yo o amali kelemba. Na tango amali kelemba. Mutu kaka so aza besoin lia mbongo na a cha o mal à l'aise. So sko boko okoyoka soni pona mbongo yo luka o solde mbongo na comme ça yo landela Sko ngana o senga Karine Karine o yambanga te a sa sko nenti ninko tondeni. Sko batu musu o bayibi te ba omona lokwa nga na obanga Karine, nga na ko obanga Karine no na ndeni. Nande mwana na to skola na Karine ayo yibela Karine téléphone ezaki na kati ya sac. Nde natikali na sac na maboko. Ndi ba yo bondela nga malombo te yo bondela nga na pesa sac na opia sac ti. Na opia sac ti. Donc ye lokwa boyi ko pesa mbongo wana alingi to ke na ona procédure wana lokwa batu bayeba ke likelemba na l'état basambela yango te siki to bando bunda to bando kata na bilamba to bando kanga na basaki ba perruque na nzela na ba téléphone po na kangisa biloko wana nyonso wana ndo boto la pona teka ngo vente aux enchères.
tobundaki te Karine nga nakangi ka saki Karine nde ayembala moko aye kokolenga na yebise kokolenga mpo na mbongo na nga ti nga na oyoka esoni ayoka nga suni te kane azwi mama akati nga bubu taka bubu na nga nalata ezala luka viscose bo ezaka petepete akati yango mba moko ere akati yango nde mama nga nakole ye na ningisi ekutu bedo aza pepele munene ka epamba aza pepele donc tuna tindikaki alinga kuya siko nga atambola nini na shilele nini na gogani natambola nga mo siko bato ebele na bana mwa mike mike bazaki na yebi te so bana ba Kevin bayokanga nga na basak bayokanga nga donc nazaki pena na bato ebele bato kutu baoka mwa yo moko bato ebele boye po bazali na eloko osala nga te bazaki pena na eloko osala nga te poka natambola nga mo so natambola na shilele nga na simise na osak comme ça na sa chargé na carré. Après Karine na oloba na nga ke mema oluka succès pa na nga nga na luka succès pa Karine ngai na luka succès et pa Karine esi ba voice sango avanda kutu soki ta ebela atiaka te loko te na chaîne na ye depuis mama ya 4 piliers to kabwana atiaka kuta te loko te na kati ya chaîne na ye nga na luka succès pa Karine ayo tia babiloko kakala mingi te ape eswa te nga na luka succès pa Karine ngai nazangi makamaka osala to ezani tape na comprendre te omoni nga so nayeba Karine te nga so nayeba Karine te me bolinga boyoka sango so nayeba Karine te mpo bato nyonso bayebi nga nde nazala bato nyonso bayebi nga nde na fonctionnaka nga so nayebi Karine te depuis kala mpo na kobe me bolinga boyoka sango bolinga mpenza boyoka sango na ngai nabeta ye comme ça bato wana oyo wana baozala pembeni bayolandanga na mokongo bayolandanga na mokongo me naoki soni ya oki nga soni te mpo na mbongo na nga me lokola alingi tokende nango bongo ala miable naluki ndenge nyonso mpo to afuta nga la miable aboyi alingi tokende nango boye lokola leta yeba makambo alikelemba te seke fe tobundaka mpo bakangaka biso mpo na afuta mbongo wana mpo aolia mbongo wana bongo te aolia mbongo wana teke neti yanke mo balenga mbongo na olinga yango te na oboya yango makasi nga na ebandeli ena ndo senga Karine mbongo mpo liboso ezalaka sala 3 mois futa na likelemba te akoma na nyonga 6 $600 na $600 wana ena obelela ye apres lobana mama nini yango bandelo koloba bandelo bana na mbongo te kasi oyo omoni oza na mbongo futela ngati ke oloba n'importe ko bandelo omoni abandeno bamwa bongo na bine Karine wana olobela ngati onini oye kasi mpona lobi na mbongo ti abanda bongo ti ekokoma na $600 wana kosenga moko mosusu ayobenga ngai ebisi ngai ya ozwa $400 nayebi pe te mpo ande kozela mbongo ya garantie place aute kuna na mbudi kuna nde kobenga nga na ya ozwa 400 nakende ozwa 400 nakuteli na mbongo mosusu atikala na maboko nayebisi ye mama mpo nazonga lisusu te epesanga $600 nyonso o te nana makambo mosusu nazosala yoka ntina na baniongoka ya yo nga alobi nga nalingi na ngai te kolobaloba mpo na mbongo parceke yo lia moto liboso bato nyonso batiela yo oyo batiela yo te toretira bango siko mpo yo ozongisela baninga mbongo na bango okoka te ndeni eputa yo mbongo oyo olinga kozwa yango nde yo obaki obanda commerce obanda mpe commerce okoma oteka bakabelo na ndenge na ye ozwa periki moko nazwa periki moko ya rouge boy nazwa periki moko na $100 etikala neti 200 nazwi periki moko $100 nde ekotika $100 so te meti siko na belaka ye mpo na $200 nakoma oregrete kute fai nazwa ata 2 periki ta niveau mbote na balandi Michel Kamola Motote de tendre. Voilà. Attendez, on va continuer. Mais avant d'abord de continuer, laissez-moi dire un grand merci. Coucou, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter chez Vérité News Télévision. Voilà.
Capté sur Vérité News et Télévision à la présentation, c'est votre humble serviteur de Karibachia, garçon 1m70 par choc Kingo Mwambe, l'homme de Boya et Makamboisa. Je vous dis un grand merci, grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous... Pardon, où vous vous retrouvez en ce net moment en train de regarder Vérité News officielle et à la présentation, c'est votre humble serviteur de Karibachia, garçon 1m70 par choc Kingo Mwambe. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement sur Vérité News officielle afin de ne rien rater, afin de ne rien louper. Je vous dis un grand merci, merci à tout le monde, merci à Kinshasa, merci à Paris, merci Brazza, merci tout le monde au bataille de Karibachia. Je tiens à signaler que si Mananzou ici est bandit, Simba Nanzuzi, c'est Banakata Veri, Nakata SB, Simba Nanzuzi, la chèvre de Messé Sengue, la chèvre de Messé Sengue, Simba Nanzuzi. Donc c'est déjà une production de Silabissal ou idée de Vincent Chilouise. Donc voilà, il y a comme un partenariat, il y a comme il massa, la famille est sacrée, mais c'est la famille. Donc Vincent Chilouise, Silabissal, c'est la famille, c'est la fraternité qui oblige, c'est l'amour du prochain. Il faut aimer ton prochain. Donc il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Sur Vérité News Télévision. Voilà, j'ai dit un grand merci à Labisso de partout au monde, Kinshasa, Brazzaville, Autriche, par-ci, par-là, où vous vous retrouvez en ce net moment. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement afin de ne rien rater, afin de ne rien louper. Laissez-moi dire un grand coucou de Prix Paris à celle qu'on appelle la maman de mon cœur, Edwige Kabouik, ou pourquoi pas aussi penser à celle qu'on appelle mon cadeau d'ici, le madame Rokia de Paris, à côté de Labisso de Prix Paris. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui ça de partout. On a battu à ce Abisso pété bataille à Abisso. Voilà, merci beaucoup à vous, merci à tout le monde. Il y a deux Karibachia, même peu importe le parlement, machin, qui taque, matake, sala, qui zonaki. Dans un des Karibachia, garçon 1m70. N'a un par choc, qui n'ont mwambe. N'a un longi boule, le roi gâteau d'anniversaire. Tellement garçon, ça choco frappant pour y zambe. Dans un mirbolon, franchement. Voilà. Tu peux aller au sol, maman, relever ça. Il paraît. Kevin Sydney, moi, la maman de la paix à deux gâteaux, bon, ça connaît. Maman a beau de la paix à deux gâteaux, en termes d'acquis, je crois que c'était le week-end. On n'a pas eu le temps pour assister à obsèque, mais on dit toujours on est de cœur avec vous de loin. Mais avant d'abord de commencer cette histoire, laissez-moi dire souhaiter un heureux anniversaire. Tout le joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité, sans votre espoir que vous prospérez à tous égards. À nos sincères condoléances, le plus attristé, dans ma famille, tout bazar éprouvé. Être cher Nabango au nom de Vérité News officielle et toutes ces personnalités, on vous présente nos sincères condoléances le plus attristé. Voilà, laissez-nous dire aussi un grand coucou à toi Linga Abisso de partout au monde. Merci pour votre fidélité et au pouvoir Bisso Barmaïl Makas Koleka Bisso tu l'auras toujours dans le ministère à condamnation mais au moins donc ça là analyse la macam auto penser auto yoka sur ces tous a toujours pour servir bino contenir nos compagnies pendant quelques minutes où on a possibilité il y a qu'à suivre bino. Voilà, j'ai dit un grand merci à Bisso de partout au monde. Merci à tout le monde de Karibachia, on peut linga petit moi on a commencé l'effort linga bino, n'est-ce pas? Un grand merci. Voilà, je disais que de la paix à Dogo, en tant que sa maman a enterré mais là qui je crois le week-end on n'a pas eu l'occasion pour assister bango, mais on a présenté nos sincères condoléances de loin, c'est qu'on avait beaucoup de programmes. Bon, bref, on n'a pas eu l'occasion, le temps plutôt. Il y a cause à la naba obsèque, il y a maman de la paix, Koko Kevin, il y a Kevin et Sydney. Oh, sa voix, c'est Mirma. Mirma, on a déploré comportement. Il y a Karine Yamado. Karine Yamado, soit qui s'y vanda. Karine Yamado, soit qui s'y vanda. Mirma, soit qui s'y vanda. Bala Kevin, il y a un sima, entre parenthèses. Avant d'abord d'arriver, c'est là, mesdames, messieurs, je tiens à vous signaler que Namaboke, rentre dans la cas ici, la belle vite. Rentre dans la cas ici, la ircilité. Rentre dans la cas Gomez, Nasila. Rentre dans la cas de groupe Papa Biaba, il y a groupe Simba. Rentre dans la partout. Mon jour est matanga. Na la veine à Kitsu. Na ko expliquer que mon oyo, na oyo ba solo la te. Au monde na ba mi bali. Na kata maboke ba solo la te. Ye na ye ba solo la te po na oyo. Na ba mi bali o ba na succès. O ba lo bisa ba comme ba solo la te, ba sala ba semblable ba tournage. O na o ba solo la te.
ya mwasi on a mobali basolola te moi mobali na moi mwasi basolola te moi mwasi basolola te moi mobali basolola bakando eze belé na maboki. Donc si la kaka naza victime à grâce na ye, si la kaka victime ya élévation to peut succès na ye, bandima te ko simba si la te fona bandaka kuna za passage obligé. Jamais na roba na mamusu sana bana mabasi la impossible. Attends le mama mire mana mama Karine Mado, mais fona bana pas imiter des mesures na bango tout. Idem na bango, SB. Quand le dalaka yete bato boula ke ya sana rando bango te mais le contraire ibango ne bazana rando na ye ko ta chaka bango kute ka kipaka kokolo lamba lia to yate pas midi chez quelqu'un dans la maboke barando da rebelle soto be kota ba subasma baboke barando ya solo ça veut dire moi mobile na mo mbolo ba solo la te bato so on est tourné pour n'être pas parce que yene ba solo la te. Mia babeta li solo concernant ndenge na kotata Cardozo nganya yena na Karine ya Mado basolate pourquoi basalaka li kelemba na bango pour la petite rappel basalaka li kelemba na bango li kelemba déjà à la base mututo akoma na li kelemba qui partait moi sto mobali to te li kelemba ko sunga makelemba bandako ekoma makelemba ba perike ekoma makelemba ko sala ba yosoma yako ke voyage ekoma makelemba ko zwanda ko ekoma makelemba osoma mutu ke ekoma makelemba osoma Vietnam ekoma makelemba ko ba forme belé na basa me bazo bala lelo ka grâce à makelemba li kelemba sungaka li kelemba na poto na kisasa partout li kelemba mno maka fona sa mo li kelemba par rapport parce que c'est contacter quand ba salaire oyo au moins na clarté faut moi li kelemba il faut voir moi li kelemba moi 100 moi 50 on ne sait jamais ba ba ma kelemba par rapport pour na ko s'organiser mir ma maman li kelemba ça c'est li kelemba na ye la li kelemba mir ma sali saki ba participant ou ba participante ba ta ke belé ba to maboki notamment Karine Mado. Karine Mado pas la lingomba ngo ya likelemba. Na lingomba ngo likelemba wana. Karine Mado a exigé Mirma. Karine Mado a exigé Mirma a laissé mon liboso pour la soi-disant il va lobby avec la promesse de faire ndaku. Ndaku, ça fait commerce, entre ndaku ça fait commerce, c'est commerce ba lobby. Commerce. Alors la besoin de commerce on note que ba kabelo na ki ba de ba so kende Dubaï na Kevin, je crois. Mais ma paix pas li kelemba ba sengaka li kelemba so mutazani na possibilité ko lemta liboso balekisa bato ba mitema moto bato basaba ninga li ke basaba li kelemba na baninga bazaride ka li kelembe ko beba li kelembe ko pansana mais peut-être muto au soit to ala des sortes basaba li kelemba liboso muto so na urgence muto so azola li kelemba pona ke panga mona pe papa li kelemba parce que li kelemba poni ke na li kelemba liboso on ebi ke na suka nango e ko pansana bato li ba dia li kelemba bongo te nazo ba bato to sa bonga na confiance ba on na milier la ranga so ko bebe ba na sima wana bato ba dia ko bebi selo ka baninga ba banelo na bango malamu me bana molimo ba détracteur aka na bluetooth ba détracteur ba la pona ko bebi saka eloko baninga ba mona na voix normale ba mona na voix négative mais on m'a lié si Karine li kelemba pourquoi parce que après si plainte na après si demande bi kete azabe mutu donc soit bandi mon commerce wana ba benga ba ba tourner chaque jour pété ba tourner chaque jour na ba chaîne té ou voilà mobile pas cause bon mais peut-être pas ko sunga pe chaque jour pété mais ça commerce na yemoko ekoki ko sunga ko la bénéfique pour na ye nde Mirma allié sa Karine Mado mbongo ali kelemba na ko lié ça lié c'est moi ali ke ba so pe 600 ça va déjà 50 peut être 6 personnes 500 c'est 3 je crois d'habitude $60 $100 so pe $600 na $600 bol o ba lié ça ki Karine Mado pesa mo ali ke ba Karine Mado komi problème lelo te lobby kuna lobby te zela po ali ke ma pesa o lié so la volontaire ko pesa te comme singa na kingo e comme kingo pasi comment est-ce que na lié ki bo na zongi sa ko lié la bien mais ko zongi ça ni comme un problème net mo nyongoti o defaki parce que comme pour futa o comme ko baye ay na futa lelo lobby la futa lelo ikota ka bolembu likeleba soki oza moto oyo ofuta nyongoti bato ba futa likeleba na pasi za bato ba na problème ko futa ba nyongo ya wana en passe ba mama likeleba e bozo liesa ka bato liboso botala moto lesa liboso za mesure ko zongi sa mitu nyonso na sima moto muso za lieli keleba to ko masoma kelembe belera na réseaux sociaux ouais
o ba liema ba salama kelema ba dossier yebana te to ma sola ba dina ba salama kelema ba to poto suka ba kelema ba grâce te ba sala ke suka mama kelema nyo soso o le sa mutuli kelema fo ba ke o le sa muto yo o le sa mutu oyo aza a mesure a kozongisa après ba mituana mais maliesi Karine Amado mbonga likelemba Karine Amado zong samali ke me komi problème azong sinon 400 atika na 200 na 200 tika na wana mir ma pas défini no péri qui soit 100 et tika li 100 oyo mir de Karine atika la ngwe ko binisa mirma benga ete lelo te lobi kuna lobi te lelo lobi kuna lobi te pardon soki omo ça va lobi te pardon soki go tout ça va donc li kelebe ko bi epesimo potu e komi lelo lobi nde Karine baina matanga ba Kevin na la grâce na victoire ere matanga mapuna ba comédien ba vanda kina Karine o ba yebi lisolo ya likelemba ya Karine na Mirma po ba Mirma bika benga ka Karine ayambaka ete po Mirma zela matanga ba Kevin te Mirma zela pa na ndako bato ba vanda kina Karine a vérifier table bato avanda na ba na table wana ba ne ba benga ki Mirma babi Mirma yo vandi Karine Koto boss lady ne ba benga Mirma ba benga o Karine la soso pembe ikamnele boye ikamba nyongo ofuta ka nyongo okwa ko bonzaka erozo kwa kozo bonzaka erozo zwa kozo futa ka nyongo zalaka kitoko na ko deva ko futera kitoko ba chareux ikamnele boye en passant bato bafana ki table mona Karine Amado babengi Mirma yo vandi na ndapu koto Karine moyen te abwaki boira abwaki gobi makambu tu kitoko masanga ntaba tutu lia ndenge olingi par rapport à mutu na yepa Kevin na kamada Karine bamata bakitaka bakenda babaduba basala chill na bango elongo yo vandi kuna koto Karine yo ba Karine na nyongo nao soka na nyongo no po ba ko benga kae omona kae te lelo Karine amona ni na matanga ba Kevin yaka nde siko Mirma eko ya na matanga ba Kevin era matanga ba Kevin Sydney na lobela mona Kevin mona de la pa dogo era matanga ba Kevin nde sikoyo Mirma tanga commis sur le champ alobi oh ayemba boko première réaction à Mirma akangi dani Karine Amado sac tanga récupérer Karine Amado sac à la sango na boye voilà c'est là on appelle une explication mais ka voice na sima ala tanga mu panji lokwa ba makoma ya yo lingi ngai makoma basera ba natali bapengani makoma obi sera makoma na bi sera ba makoma sera bapengani makoma ba natali makoma na ba fa makoma c'est ba makoma ya sérieux ikelemba okwa ko bonzaka awozwa kozo futaka o ala bakasi te nzambe azwi saki ya Karine Amado achango mopanzi nde bandi mutu ekomi opesi ye pesa saki na kopesa te pesa mo alikelemba ozosakana nga ekosiba te nde selo explication Mirma atambolaki ye moko Karine Amado azalaki pa Karine Amado akoma camarade ya Kevin baleka Kevin Sydney nde bakoteli Karine Amado po babi atrike Mirma aseka maboki boleka makambo ebele boleka makambo bato bafia maboki poza makambo ebele pourquoi qu'est pas ça ah là là okwako bonzaka sikoyo ikamnele boye boya makambo eza nde sikoyo baleki ya Kevin Sydney
Le roi dit que Karine Yamado, camarade Yana Bisot, toi la choix tes photos protégées. Ne baye ba kati mirma c'est lamba ba kati na soutien ba bi mirma abwaki ba kamo libanda. Bon côté, pas la voix ba bi mirma bongis na voice. Ba bi que ba kati ki mirma soutien. Ba kati ki mirma soutien pas ba leka ki vini na yoki kuna. Pas ba kanga ki sobe mirma maboko mirma kangi ka saka Karine, mirma la saka Karine sisiko. Mais Karine va y aller avec un téléphone à ça qui va me croiser ça qui pas mis mandat check ça qui pas mis ma pas bon belle bateau bassin mis ma bassin Karine m'a do bassin ce que bon bateau bassin so bon bundé c'est un bassin bateau bassin bateau bassin va mi balé so bon bateau bassin so bateau 46 dans la place il faut dans la bassin c'est qu'on a toute la question Karine Yamado tant on lia qui mon ali kele mais peut-être qu'il faut savoir ali kele ba. Pas que mon qui m'a dit bon à Caroline peut ça compte la coupe à garantie il y a bijoux qu'on a comment que Chine a boire qu'à garantie à notre live acheter tapoter Caroline quoi camarade va Malika tapoter na tapotage Caroline a compte à commerce ça qu'on a perdre $100 c'est que mieux mandat qui mbongo na ye a fouti ni kelemba Caroline. Donc, à foutre que ma Caroline a compte, il y a Karine. Fait que ce Karine est à la transparence, il y a quoi pour foutre à Nyongo, il y a bateau. Ma comédien, si vous foutre à Nyongo, c'est très important. Bozo Kouaka, Bozo Bonzaka, Ozo Zouak, Ozo Fouta. Bon, maintenant, il y a inquiété, pas le monde qui y inquiété. Et à qui y inquiété, le monde qui a esprit faible, il a lâche, sans esprit. Parce que ce Nyongo, Mouto, foutité, c'est être lâche. C'est être sans esposa y enquêter. Il y a qu'un seul à foutre à Nyongo, il y a qu'un seul à mettre. Mettre, c'est là qui mettre, maman, comme ça qui mettre. Peut-être ça qui mettre, comme ça qui mettre, dès qu'on a un Nyongo, comme ça qui mettre. Non, non, il y a un sens. Et bozo zoara ba Nyongo, vous foutre à quatre. Et bozo zoara ba Nyongo, faut payer. En plus, en passant, on a ça la ligue, les mamans qui m'ont ça. Ligue, les macoutes, et t'as raté pour tout faire la mobile. N'a pas besoin d'en somme. Ligue, les mandés zana, na devise à ligue, les mandés au chango. Na bien devise à l'Ikelema, ne biso ba congolais to chali kelemba. To pene monde na to chali kelemba to voter biso so loi l'Ikelema. L'Ikelema est à la raté au couper la mobali, est à la raté au couper la moisi, est à la raté au couper la para, est à la raté l'opération, est à la raté au koufi. Pas au koufi ba nono ba chelo l'Ikelema, pas au leke au futa. Ato koufi au futa, l'Ikelema rabongo, l'Ikelema est à la position mututé. Aux ans à place on a les talibis sautent dans la première nappe et talibas il faut foutre l'Ikelema a droit il faut foutre pour au lieu de mbongwa batou peu importe on va sengo ma beto va sengo malamu il faut foutre l'Ikelema va foutre ango l'Ikelema va foutre kango ba foutre l'Ikelema pourquoi parce que ndo ba lier ça qui yo avec transparence yo besoin na courage à foutre mbongo l'Ikelema za nyongo te s'il vous plaît ba comédien elle est encore la Karine, t'es pas là tout, pas normal qu'elle me dise belé pas commander to yebani. Li qu'elle me t'a la tête, on a so coufé là, on a un problème. Moi c'est un so bela té, li qu'elle m'a toujours ato boukani. Ato boukana moto t'a li bisoté. Ou soit au longwe, ou soit au continuer. So compter les 5. Li ma qu'elle me va finir fin du mois. Les 5 to peux se mettre au foot li qu'elle m'a foot en haut. Li qu'elle me t'a la capacité pas Karine m'a d'autant Karine m'a voyager à Dubaï. Tant qu'il est Dubaï, fait qu'elle a raison à la transparence à Mirmaï. Vous avez 50 euros. Mirmaï, vous avez 50 euros. Ce qu'on va yanké. En passant ba yanké no boya, ba yanké ba mela ba mbongo. Bon aneni. Bon son da qui yanké, et là qui yanké, c'est-à-dire qu'il lâche qui sans esprit. Et là qu'il lâche qui sans esprit pour qui ba esprit penza. Ba vrai yanké ba défat. Il y a que ça la défat. Il y a que ça la défat bi mara cascade papa ya chi. Sans esprit. Ce sont des sens, ce sont des lâches, ce sont des esprits faibles. Ma lâche peut-être sans esprit. Parce que ça sans esprit, tu es au foot. Ça sans esprit, tu es en Kependa solo. Il y a un solo à foot. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Il y a un solo à foot. Il y a un barré au Kouako Bonzaka. Et au Zouako foot. Pour c'est ridicule. Comment on a mis un carrière madame Téléni, famille à Kevin, topé famille à Delapé, les alaïs ou à fanatique, les nobles bazalaïs, bah mon discours de bout de la peau d'un bon moment et l'Ikelema. C'est ridicule. C'est ridicule, franchement. Bon, on peut combien $100.
ebela basi bongo nzoto kitoko bo bwana ngo bote bo bunda kwa $100 tipe Karine au 4000 melamba pona $100 pona nyongwa likelemba oyo bolia te emo peko bo mi okano pe soni et l'autre fois sortir te so be ko na likelemba mon gars so lia qui te doit comprendre mais so lia kaka tu as la raison de bunda te jamais la raison bunda te le quoi quand lia qui déjà voilà la raison bunda te peu importe bébé, peu importe, on a raison au Bundati parce que on a toi yo ça mon faut fouta ka nyongo c'est bon. Yo faut aux redevable na bana o bana sima mukongo na yo. Bana ba chela ki oli kelemba po lia. Il faut lire ça pe banana. Atali kembe contre des autres et le quoi yo lia ki zongi saka mbongo lia ki c'est tout. So cha 50 bon so 6 so 100 bon cha 50 so be 100 o lo li 100 na yo o tiki mais mon katara mon ali kelemba so katara te 100 o lo li 100 no zo sika 500 c'est tout c'est clair to on a m'a pas explication là on a mirma matanga ezaki na la grâce lobi ezaki enterrement bakende cimetière bayebisinga Karine aza wana nabenga Karine mpona mbongo ya bato mbongo wana ya Caroline azela alemba mbongo wana esali une année Caroline azela Karine plutôt que peut payer $100 une année $100 pour foutre ba nyongo si la comédien eza ko bota ka ba ranking ni sanga mtu makulu alemba ndenga na pesa Caroline mbongo na isa ku Caroline abina lingi te ayebaki na pesi mbongo noki te akopesa nga te donc era omona ke dana futeli omona lokwa nyongo wana eza déjà soldé donc nde Caroline asalaka na kasali kelemba ozomona Caroline asalaka na kasali kelemba ndenga na pesa Caroline mbongo Caroline atinda grande sœur na ayazwa mbongo nyonso et comme yana na zombongo nanga Karine a commencé à sanga baje so na benga ya mbanga te po batu mususu o bazaki sur place wana ba luka ba condamner nga or nga na luka batu ebele yango ba condamner mi ma pa batu ba commander ba sentiment ba commander ba sentiment le roi ba vanda ki ba omela ba sa sentiment ba biteke likelemba ka bongo like bato lia qu'il faut fouta like il faut fouta et t'as la problème mutu te like il faut fouta ka peu importe comment le roi commander ba sentiment ba ça la sentiment le roi boza bowele le côté ya kasi taka mo like lemba oui ba soir ba discuter mais fouta nyongo c'est tout c'est clair la luka batu ebele po ba luka terrain d'attente pona mbongo wana tikana na maboko ngana pesa maman nga zo comprendre biso to ba victime ba to defisa ba mbongo mais l'autre ba mabe ba biso ba décarrer to faire ba kitso to defisa ba to ba mbongo l'autre ba victime ma mabe lika ba mbongo e kabola ka batu ba biso l'autre ba mal vie maman o die mais la partie to loba yako comme chantage à tous les jours maman nyongo ba senga ka ngo bongo so esengi bo simana to bo yokana so bo yokani solo mwana mutu azate leka mutu azate wa kosa mutu classe mutu alasa to YouTube azate o pia kan fa bo pia kan kwa doso ngenga pa na yoka ka kute ka defino ko futa tu payes ngana pesa mbongo nanga mbongo o emsunga la ko pesa na ndako balia to na futela mwana nga account na futeli Karine tala makambo za pela ba on appelle jeune faut ça ba projet on appelle ba poser be poser na mwana o pe fa tanga classe fo balia parce que bango kande ba ba problème ba tumsu ba ba problème te point to sende après bobi mbiswa donc nous avons une urgence. Nous avons une urgence. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Il faut te poser. Il faut te après Karine, nga na osenye mbongo aboya yamba ngai na komela aboya koyamba sine ko benga GLM avant kuna benga GLM na benga Rolls na bi Rolls patambola na e na se Rolls sola na Karine apesa mbongo nanga na ndi ba problème ti Rolls ya sola na e na zwa solution te
nabengi GLM solola na Karine apesa ombongo so Karine apesi ombongo kutu okati $30 na oya lipapa GLM abinanga c'est bon nazwa réponse nango ti naye kobenga maswaku abinanga mikolo bamonana te nasa nde nini Karine so bengi non pesa mbongo no na fin du mois so fin du mois bengi to combien no fin du mois te les 5 bato ba defa bazala ka bongo ko futa nyongo te ka ko binisa bato ba ko to bu so mutu alobi ne mutu akomi mabe elo bato yango wana ka bato bafuta nyongo te musa mama wana ka yaka lelo lobi eko loba ka nasakuna te so bengi laissé on a osé la père atindela nga donc finalement Karine a commencé à kananga pour na pesa nga $100 nde ababi singa za matanga ya ba Kevin na eko kende kuna na komi na kuti avandi na ba comédien mususu na zisak na kangi sak na bikarine opianga mbongo nanga nde na pio sak te pesa nga sak ngam na opio sak te na osili Karine ozama munene futa nyongo s'il te plaît Karine futa nyongo pardon Karine futa nyongo na komi Karine ya mado je t'aime beaucoup mais futa nyongo ika ngabi osili ka pona mbongo nanga Karine te ukana soni pesa nga mbongo Karine oki nga soni te Karine ya ye to kala soni yo kino nga soni te ya to sendeni to sendeni après atukia normal ga okolenga abendi na osak na bo pesa sak Karine akolenga Karine katinga bubu nanga Karine katinga bubu nanga na ese Karine katinga bubu pona mbongo nanga ona kati yango akati yango pe na okato soutien Karine asininga nzoto mwana na tambola na Karine abanjo kanganga maboko Karine kolenga abia okatanga soutien samsanga na ese nzoto nango ata la place ebo ba comédie to ba na kanga miri maboko poni bopekisa eto akondo mbe ba ba hypocrisie ba semblant eba ni ba bunda bo pekisa so si ba na kanga miri maboko mbi bo vandi botala yango comédien a préféré akasila ensemble ça te to bando changer na bino bilamba boyebi nzoto nanga très bien wata na place na ata ali kwanza te wata na place ensemble sanga te kwanza lisusu na ebisi Karine banjo kanga tina soutien ngapela banjo kole nde ba darling ba yeba banjo ko boma moto ka darling mtazaki na kati liboso na dudu supa yaki po apexanga liboso na dudu sopaki pa pekisa Karine amonika ke Karine na yoka te alongwe na ye darling na expliquer darling abi mema ona raison yo o amali kelemba na tango amali kelemba mutu kaka swaza besoin lia mbongo na au cha mal à l'aise sosko boko okoyoka soni pona mbongo yo luka o solde mbongo na comme ça yo landela sko ngana osenga Karine mbo Karine no yambanga te au sa sko nenti ninko tondeni sko batu musu o ba ibite ba mona lokwa ngana obanga Karine ngana ko banga Karine no na ndeni nande mwana na airto kola na Karine ayo yibela Karine téléphone ezaki na kata sak nde natikali na sak na maboko nde bayo bondelanga malombo te yo bondelanga na pesa sak na mna opia sak ti donc ye lokwa boyi kopesa mbongo wana alingi tokenda ngo na procédure wana lokwa batu bayebake likelemba na leta basambela yango te siki to bando bunda to bando kata na bilamba to bando kanga na basaki ba perruque na nzela na ba téléphone po nakangisa biloko wana nyonso wana na ndoboto la pona teka ngo vente aux enchères to bunda kite Karine nga nakangi ka saki Karine nde ayembala moko ay kokolenga na efse kokolenga pona mbongo na ngati nga na yo kesoni ayo kanga sunta kana azuma maman akati nga bubu taka bubu na lata izala luka viscose bizara pete akati ngomba moko era akati ngondi maman nga na koleye na ningisi kutu bedo aza pepele munene ka epamba za pepele donc so na tindika ki alinga kuya sko nga tambola ni na shilele ni na gogani la tambola nga mosko bato ebele na bana mwa mike bazaki na ebite so bana ba Kevin bayo kanganga na basak bayo kanganga donc nazaki pena na bato ebele bato kutu baoka mwa yo moko bato ebele bo bana ba Kevin soki bato ba bunda ba comédie ba bunda faut dans le charisme bana ba Kevin
Bala ba Kevin Sydney. Ceux qui Kevin a présenté nos carrières malheureusement camarades naï, c'est qui peut venir mais pas ça camarade naï. Bon, c'est pas comédien. De beau dans la respect pas camarade ba yana bino, OK? So ba bunda ba pesa ça cause ba te pas côté na mutu moko. Bo ça ba sensation bo ça là qui n'a pas même pas ça comédien quand le quoi Karim. S'il vous plaît, à ne plus répéter. OK? À ne plus répéter. Bon respecter Kevin, pas Kevin, il faut pas respecter, il respecte la comédie, il faut respect dans bango. OK? Bon, merci.